Bonjour la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bon déjeuner et bon matin. Bande Konanga, bon déjeuner et bon matin. Bonjour. Voilà, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. C'est le bon matin. J'espère que vous avez bien, j'espère que tout va bien, j'espère que vous êtes en forme. Les lieux à lundi, mais ningana, moussalande, tata, moussalande, maman, moi formation et zarakitoko, ceux qui posent un chômage, pourquoi pas, au lieu de vendre un dakou, nous formation, moko, aux salanayo, et ça a acheté 80 ans, ma formation, et ça juste pour na, moutou, et ça toujours alimenté, tant tout salaka, tant tout tangaka, tant tout ça moutou ezaka alimenté. Donc voilà quoi. Donc luka moi formation bimaka na moi tongo ozora mo pepa libanda et ça a bien. Oh ba so ba luka musala bonne chance. Alors bande ko nga musala tata musala maman so baninga ba osala musala na bango yoko ya ko bebisa te. Yo zaka songi na place musala balongola musala baninga musala yo zaka songi place à musala basa nini babenga na musala baninga yenge na bandeko na ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na bandeko na catholique shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel shalom bisika bizubino vraiment toki pe na lombango tolobi matondo na bandeko na biso ya ba kimbangiste respect ebele na ba chef coutumier na biso. Voilà. Donc, bande konanga, lelo na e kolobela muke Olga Kabelo, oyo alina kosa moi mobulu na kati ya media, mobulu na kati ya communauté na biso congolaise, vraiment aza mutumboko azo sala moi ba dégâts ebele, soki alekani asali dégâts, soki asali interview mo asali dégâts, soki petos ba enregistrer ba maloba na epe ebele aloba et ça n'a pas dégâts mais azan de connaissance moi si enregistrement na ebele et comme l'arabiso mais to bomba yango place pas azan kosa musala na na shop na salon na moi kotonga ba to ezanga raté oyo quand même so côté na ba comédien à côté na ba youtubeurs à côté boy moi songi ezanga raté et comme l'arabiso mais azan de konabiso azan mutu mutatonga kazate soki nga pe na lobiki na tonga kate na kosi mais na mabende kobebisa sikoyo misala ya bandinga de place wana toye ko tia penza ye attention asukisa eza kitoko te parce que nga nazoti na telemelaka toujours batim batim boye na telemelaka bango parce que na monaka ba obebisa musala oh famille libota ba obebisa musala côté bakuku ba obebisa musala côté Irsil azobebisa musala côté ya mutu ya dinana bato dinana ba obebisa musala côté bata bijou la reine donc na linga kabiloko wana te parce que musala yango wana ndezo déterminer vie ya mutu parce que c'est écrit dans la Bible. Ceux qui ont travaillé te koliate. Dieu nous permet pas. Yangona ba gigolo au vendre aux gigolo na kati ya ndako moi si azole so azola sayo keba ndeko na ngai okota lifelo. Osala ka nyonso respect na moi si mais soki ozo sala te Bible lobi kolia kapete. Yo kota ka jeune. Yangwana pesa mabe au côté chômage par exemple to bakeza mabe parce que au salaki ezambongo na ngo balongolaka au côté msu chômage parce que katanaka msu 2 ans ba futo sumbonga chômage te wana komi kolia ba mbongo oyo ya mabe ya masumu ba mbongo social nde place mabe kotaka omoni yango wana bandeko nanga faut que ça la pona ko remplir loi wana na Bible. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est biblique.
ba obaye ba verser obambeli ngaka verser na commentaire et ça la bien to kos na nenga mukete bandeko yango no moni na yeli Olga Kabelo na bon déjeuner parce que ba toi communauté bazo matisa musala na ye ba youtubers ba toi théâtre bazo matisa musala na ye parce que ya te kaka eza musala na ye yangwana musala na ye eza na maboko asaka ba Kabelo asaka ba tissage mokangi suki nde musala na ye batu bazo matisa yango baba na basalo boni na matonge bateka ba Kabelo ya kitoko ya matonge ba mama boni na kati ba galerie ya matonge batandi ba Kabelo ya kitoko makasi eza wana mais bazo teka muke parce que bazana bato bazo soutenir bango te na ba pib na ba nini mais tango yo zi chance bato ba soutenir yo bato ba pesa yo moi bolamu moko boye mama pesa bato wana respect tika biloba tika kobeta munoko neti mutu moko boye akotaka koma aye ko bima bosani maloba kozala bongo te Olga bote libanda bongo na kati bongo maloba nyonso eza akompanyaka bote ya mutu akozala ne kitoko te mais aloba bien aloba kitoko makasi atambola kitoko baolula ye baopesa ye bote mais yo mutu oloba bien te oloba lokwa maloba ezolengalenga bote nyonso kokima mama na bongo malamu zala na charisme okome esika obombe na yo ovana no nye otalaka oso ba yango mobali aloba mingi te tango anga bisa loba boyoka mikukuma grave yango na ya bombani balulaka eka bongo mais tango alobaka bimisa maloba boye bote nyonso ekei il faut miyebaka Olga bazo aider ba aider combien de fois ba so que tika makamba ko leka na ba caméra tika biloba tika pe ba camarade ya mutu oyo boloba na raté camarade mutalaksa ki o mutu wana tant bino mutaye bobebani okanga mina camarade ne pourquoi poni okomina ba camarade na ye okende na ba binemi na ye bakanga ba photo mabe okende ba camarade na ye mabe donc yo mutu moko même atako to oteka ba Kabelo est-ce que ba camarade nozo kende wana mibali ba olata ba Kabelo Olga tala lelo ndeko ko oso bebisa misala ofingisi bantu o ba vandaki na bango batu wala ba organiser likambu na bango c'était même pas toi ezaki organisation na yote ki okei na Congo organiser likambu moko boye feti moko pona ba Kabelo na yo non ba Irene soki Karine wana asali makambu na organisation na ifale basala yo ye na kati wana pona o profiter o tsala publicité ba perite na yo mais loba bien omoni maloba na yo nde bebisi yo baloba no nde kofingisa yo po tokoya lisu na poko koya kodécortiquer bamaloba o bacomédien balobi ndeni balobeli histoire na bango tokoya kotia yo mpenza na place il faut olapa bacomédien bato ya théâtre olapa biso ba youtubers parce que biso surtout tosala bato ya média tosala mosala moko so totalika bino bokontinua kofinga bango esimba te olge kosimba te eza mosala oyo bango balelaka mbongo baolatisa bana na bango baolia na mosala na baozoma mabala kitoko ya kitoko makasi Olga yo moko ozalaki kuna kokete abali ti abali na mosala nini yo kati mpenza kokete so azalaki moto ya théâtre te alinga abala garçon na mwana moke anga abala mwana moke te anga amonele wapi mais aluli kokete na théâtre aluli kokete po ebina avec kokete relation moko eza na ya mama Olive nga mpe na kozwa na bandosala na nini na gouvernement awa yokaki mobali ya Ariachou abanda azaki photographe mama Olive azwaki ye pake na nzela kokete ayebi ke naza mpe photographe na nzela wana na konginda mama Olive kotianga ika akopesa mbongo libala eleka kitoko mama Olive papesi bapake
ale yo sikoyo ozo ko bebisa musala na bango na tina na sens nini il faut y nango o benga papa lianzake o ba yibi o ba periki alors que yebi ko lobate o lobaki mabe makasi comment yo yena ba periki il faut loba bien ozo na bijou la reine ya ozo na periki o ya le bitenga na linga kote na linga ka o OK so o assez Dieu peut merci après ko lobani mais on gala linga oyo na simba kasi oyo zwape oyo maman comme na deux periki nzoka nde eza ba periki faut bazongisela basala publicité bazongisa balataki on pe na mituna bango te mais il fallait loba c'est bango jité bo sunga ngai en tout cas maman na yebi ndeni trop solo là mais oyo eza juste pour la publicité bo la kisabatu boy c'est tout ndengo solo la kina groupe oyo outa kina bango na hôtel na yo parce que Marie-Jeanne Bololé a lobiango a expliqué très bien ndenge nini bino bozaki bango bazaki na staff na yo yo ye na ba periki na yo na loyenge wana oye nango na salle bango bala milatelaki bazali na bango na ba periki na bango donc ba Marie-Jeanne Bololé bazwaki ba periki oyo yo latisaki bango pona ba ko sana nango publicité po esaki bango ba ko zongisa mais oyo ya salle oloba keloko moko te bato ku ba Marie-Jeanne Bololé ko bazaki na zuwa ya baningo bazaki na salle babi comment ya kabeli bango malobi ke biso to kozongisa bati ko foto landa lisolo bien bato ya zaki na bango banda na hôtel Béatrice bato ya zaki na bango aisi bango bola tango awa bobongama bobuakama to kende kuna bosa publicité na ngai mais tango bango ba ye aye kokuta batu musu amemaki musu akanisaki na mususu na publicité wana aoteka na kanda wana ateki te yo kati ba periki na onde otchaka ngo cher bongo batu ba osombela ngo na kati ya sali wana yo kendeki nango kende pa ba mama ministre ba nani bango ne ba kosombela ba periki wana mais ke ba mama ministre ba komo kenda bango ba Chine Japon ba wapi ke ba pe ba boyo osomba bande olanga tango ba komi na salle ba Marie-Jeanne Bololé ba mona ka ba li ko kabela bango azoloba ke neti azokaba mais azokaba te ola expliquer bien bo sunganga bo salela ngai pib ce que sili bozongisi to yokana so na kabela bango $10 moins $20 o pe bakana ki te banga bazona bango ozala muta bongo ti ozalaki 500 000 livres na sac à main noté pour l'argent de poche à jour wana ozu ba $10 opesi bango o récupérer ba periki na yo zo pesa bango bozwa lingana o fo yekola yango soko yebi lingana te loba na portugais biso baloba bongo te ba expliquaka bandeko ofandi bango na moi réunion avant bakende bamatalelo oyo beloko na yo moi réunion en tout cas bosunga nga na ye na baperiki na nga boye en tout cas oyo bomatela ngango na likolo bolakisa soki bosisi bozongisi nayebi ndeni nakopesa bino quelque chose ok bakebe nango bape mais yo mame bakata lobi kutu nga mpe nasepelaki na wana est ce que bato oyo bakomata na baperiki babanda kopona shwa na bango bakopona shwa na bango na ndeni parce que bamanke bapona bilambo balikolata te yo nde couturier moto otongelamba okati yango kitoko neti blouse na nga boye evandi ebwakami nango na nzoto efandi kitoko alopesi manike ya azolanda kaka ndenge styliste na ye azopesa ye yo boza styliste bango fele balanda yo ndenge yo ozopesa opesi nga perike ya vert na marché nango na pesa publicité nakolata opesi nga ya blé nakolata mais yo siko bango baopona te ngai nalingaka oyo ya mai ngai nalingaka oyo ya bitekuteku ngai nalingaka oyo ya boye ngai nalingaka oyo periki oyo etonda oyo ya Irene Masiandoki ngai nalingaka oyo ya boye yo bozopesa bango basengi yo mpe merci bakanti okabeli bango mwana mwasi ya bato atelemi na mibale abie bakabeli biso
tango esili ba koti na basaki na bango ba tie pembeni yo tindi siko Marianne Bololé kende koloko kozulanga ba pe ba ozo ko senga ngo poani bango pe basilikeli o muto kabeli biso ozo ko senga ali akabeli binote e komi lo kwa mbutu bamsu pe ba boy ko pesa bamsusu parce que o pesa o maloba oza clair na maloba te yo mo kotala kaka Olga likambuana déjà oza clarté ba oza na compréhension et bon so leki na média et compréhension ko botelo on dit maté même mukolo tozaki na yo na média ngai Irene Masiandoki na mungongo na yo tango ebimaki na makambo ya bana wana batinda ba na online bazo ba periki na bango te obike ebima kitoko te obima vraiment ke yom to sala akop wana so oyeba ngo te ya obima bongo obima ba bongo ke yom to saka akop wana ndeko na ngai zala mayele commerce zaka ko compter ba mbongo te ezo mata so mutu ezo sala te oumela te mbongo etikali me yo kufi siko so batwana na Congo basiliki ndengo bebisi réputation na bango nde mwana bakosala faux ozongi pe ozongi na bambasu ozongi na poison ozongi na makambo ebele Congo batu bateka milimo na satana so oyeba yango te yo ko bebisa place mutaoli akwanga na atika yo Olga ozongi pe 2-3 makolo boy na boy tant yo zo kosa biso bata media ke biso to kabola yo na intel o monde to yeli yo te to tiki yo te e bon sko ya ko bebisa musala na ngai place nga na lati boye po na ke musala o bebisa yo me Olga na otiko te parce que avant na mona nzambe fona na se na zala bien na lia bien na lata bien na tambola malamu alors yo ke bebisa place nga na ozo kwanga na nga mais na oboma yo na oyeba kuteke lola ezali ou bien d'arrosala bi repentance ezali parce que lisuma munene na mula ezate mais yo dia na sali au faux yekola koloba et puis batela misala baninga il fallait bien expliquer fallait leka yo moko lobake ezaboy tant yo kende na Maroc ko fuk misaba ndeko ya biso mibali ko komisa bango lokwa bazoba na yo to betela maboko wawati mais nga na regretter poni to betela ki maboko bandeko nanga bolimbisa nga bandeko nanga Maroc pana na sekaka bino moite nzokande manque de maturité mwana mwasi yango oleka kutolinge leka na internet okoyepe kosala ngo pe na kimia l'équipe d'internet c'était ok au discipliner bango mais tu l'as fait pour nous humilier bango mais lelo ozoloba ke internet c'est mutu e kabola yo ya keba zala mayele bana manyanga bazaka bongo te yo uta wapi ozawa biso ozaka swati mayele makasi swati kizengi bitanga soye kati wana yo ozana ngo biso tozaka bongo te j'espère que oza mélanger mayele kizengi kati wana ya yo tozoye bote sikoza ndenge nini non voilà bandeko nanga na yo mto bebisa pe misala batu yo mto otalanga na musala na oka songi balongola baninga musala place yo koma kaka il faut baninga musala bango elongwa obe baninga bazaka mal à l'aise tika sinon te ozotambwa na mabe parce que oningo bebisa bango musala lisumo bango ba ofana na ndako baningi babanda kolia sa basala ke ba yo mto omemango bali bandolia mbongo social o masumu on nzamba le bi photo sala pour la tolia mais mundela lobi te mutu nyonso fo alia akati biboko ya nzambe apesi social okoti na zone rouge ya kolia social mbongo masumu olingi oya kobebisa mosala moninga mpona mandolia bongo yaya keba kosala yango te eza kitoko te voilà bandeko na ngai bambote ebele merci mais boyoka mwa mokie kaka en tout cas RKI boyoka mwa vangu ndenge nini bandeko na biso balobaki moi 2 minutes
moto ayibaki aza te babiloko ya bongo soki ezosala na mboka na biso vraiment eza bien te bozodétruire bato na baniveau zero ya koqualifie bato baresponsable bamikolo lokola biso boye basi bayibaka na bango me biso te boyoka jamais mpe botikala boyoka jamais eza kaka tricage staff moko boye esalamaki en tout cas heureusement na bafemme sage mosusu bapusanaki ata pembeni te mais olga nde moto ayaki vers bato vers bango kopesa bango baperike bango koyeba te to bamoni ngai naye kozwa baperike bakamu oyo ozwa ndenge. Why is this £45 massager taking the UK by storm? Because by using it 10 minutes a day. Ngabite Olga abinazo meya pesa kibiso basutuki ya kosutuka bakamu ekuta kokamwa. Donc muto azwaka yiba kiloko azwaka ngo abombi ba bazaki nango kaka wana na ba table ronde wana tozaki nango. Donc eza passe. Ba bomba kite. Biloko bongo congolais. Ba saka mena bango te. Asa moyina congolais. Congolais alingi kaka place bazo finga muninga ya bakisa mais ndike muto wana azana incapacité ya kuiba mais congolais azwa bakisika muto wana latisie akomisie moyibi. C'est déplorable. Na ba o basale bino be mission tomoni koto boye bazoseka koto bazofinga koto boye bapesi bino na bakombo bapesi biso bakombo bande de voleuses donc makambo kilikili na kamwe eza eloko basangisaki mpo basala basepela na bavu na bango basepela mpo moto ayebi keso atangi kombo ya mimika bongo vie de ouf kombo ya marie jeanne kombo ya ebakata ekomatisa bango yango basali oyo esingi basala mais na miso toza eloko oloba te mpo basi balobi oyo esengaki bafingi ndenge bamesana tofingami mpe lelo tofingama kala me bafani bayebaka ke moyibi ata moko te azalaki na kati ya sali wana moyibi ata moko te erreur moto asalaki erreur eza olga kabelo mokonzi ya kabelo nde motu asalaki erreur ya koya kopesa bato kabelo sans pour autant aexplike bango. Voilà. En tout cas, merci maman Marie-Jacques. Kaka wana tozoya avangu yoki erreur ye mama oyo azalaki toujours na Olga gauche droite na Olga erreur Olga salaki kopesa kabelo sans ko expliquer kopesa kabelo ba explication buzoba na ebité yo stop keba na communauté congolaise to kebisio makasi keba na bande ko nangai to ko permettre yo te outi kuna na mboka msusu d'Angola oya ko sakana na ba congolais keba to ko permettre yo te to ko permettre yo te parce que ne to za boy bano biso to boti en Angleterre baza ba anglais to ko permettre bango te ba ko sakana na bana na biso batikana kisasa to permettre bango te parce que baza ba anglais baza na mentalité ya anglaise yo za na mentalité angolaise toko permettre yote Olga oke ko sakana na bandeko na biso o bazo luka balia babika musala tata musala mama pona ba periki na yo ya pambala wana o ya na ngo pona obebisa vimbo bimba ya batu pona kabelo moko neti na chena mutu ça c'est quoi ka pona kabelo na bebisi via mutu na longoli musala na bebisi réputation na réputation basomba ngote ya oyoki batikela kutu ko tchengo na basaki na bango te mais bobengi miyibi boye na boye entre temps yo muntu yo ko exposer biloko no bayiba bakoka pe ko yiba ya solo oui parce que yo moko yo ko exposer biloko na ozo ba ko batela ngote batu bayibi balobi fo ko batela biloko no songa na zimbongo na ngana exposer même bana na ngaba kozwa babi amama tiki mbongo boye po nini ngana ozanga boye azui ake asombi biso zo banda osala ngomba ba parana biso okute na fopa okute na mbongo ozui. Alors à bon attendez salut botika malamu chokoya bosia na